Azala penza na respect à papa Baboutier. Musicalement, Maestro Fabregas. Azala pena respect à ma fan. Natagi vidéo na mo bouge pas aimé. Maman soko na fan Fabrice Bima Kende. Et to lance la musique, il y a des fanatiques qui tel va koya otala yo. Kaya va koya otala yo. Fabrice Asina. Garantie Pesina. Entre nous les Congolais, je dis quand même au Maestro Ali. Ceux qui ont son modèle pour na mikili. Pour na moi sina et pour la petit. Na chapeau na matete. Et ça simple. Ngas ko na otala, ngana otala regret, ngana otala regret au sanganati. Na otala TO yazali. Na otala le passé. Ko so na otala le passé, ndenge père na sala ko na fiction na biso. Conseil ndo pesa biso. Ko yembi ndo pesa biso ba album ba voko ba nzembo, ba yemanga na nzembo te. C'est ça l'époque. Ezalaki poto koma auto komeli. C'est pour futa e auto futa e. Regret na mo ya mwana. Maïs on tanda lo bato koma. Maïs on a de bakaye bina filé boss. Full boss. Lelo oyo ata fingi ya rasi sa finga. Mbunzu na e. Et comme Fabregas. Mbunzu oyo et comme Maestro. Ça c'est pour bato batala ke autakia. Ah on a peut-être biso chance à lumière. Point. La seule Maestro kota ki si pona biso c'est que asala ki bolam. Bon répéter que Maestro outil pe supermarché, ali bino ba gâteau, ali bino ba boudin, ou na ona banana e ndeni to da meko repe bande kala boda mepe. Peut yo yebela ngo amour wana yebela ko. Na yeba ki la mo malamu. Album na libosa salaki. Ils ont succès. Na kin awa ya makasi pona politesse na ye. Nenga komo finga ekitisie. Succès la kin ngo liboso. Il y a un souci. La merveille est danseuse pendant qu'il y a un gros. Et c'est pas bon. Ils sont nés bien. C'est ça. C'est un passe natas où il aura bon c'est comme dans ma tour il y a mère à parler. Créer ma merde. Ma merde Maestro a un problème il y a équipe na fois tonga. C'est ça aussi. Quelques frères, quelques sœurs bada souci. Il faut regagner équipe, faut album il y a groupe na merci. En tout cas, pour mama bon ils ont ça plaisir. Et Coco. Vraiment, toi, on a vu, on peut dire tout ce qu'on veut. Merci. Moi, je trouve que c'est un Congolais encouragé et à féliciter. Merci. Je suis venu voir ce qu'il fait et je suis franchement fier de lui. Donc, bonne continuation. Comment on y vient, frata? Bonne continuation. Congolais, il faut lui donner au Congo, là, Congolais. Bon, tu as vu à outil qui ça te faire venir et pas découvrir le magasin frata. Donc, tout ça, ma vie, ça, va shopping, na ya, très très à l'aise. Et frata, moi, toi, na frata, dati le combo. Au moins, ça, tu as bien, tu as sabino. Tout ça, na, et frata. C'est un Congolais encouragé et à féliciter. Allez, c'est bon. Les frata montent. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba, esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche, awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4, yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina, pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu, bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te, et puis chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs, Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit
École chrétienne Le Rocher, déjà bafongoli ba porte na bango po na ba inscription 2022-2023 na ba direction na bango nyonso. École chrétienne Le Rocher ezali cadre agréable pe dynamique po na bon encadrement na bana na biso. Eza na section lokola, crèche pour na bana ya moins de 2 ans, maternelle de 3 à 5 ans, éducation de base de 6 à 13 ans, na filière francophone pe anglophone. Awa, basalelaka programme national enrichi pe amélioration na matériel didactique oyo isingeli. Eza parmi ba meilleure école na Afrique mobimba. Direction générale Ezwami na commune ya Limete, 10e rue industrielle 22C. Nous sommes là en partenariat avec le ministère français de l'éducation qui a apprécié la qualité de notre enseignement et qui veut maintenant nous intégrer dans les écoles consulaires de la France. Notez bien, inscription Ezaya Ofele. Au niveau des inscriptions de la nouvelle année scolaire 2022-2023, la différence est que nos inscriptions sont totalement gratuites. Elles sont gratuites, pourquoi? Parce que nous tenons à ce que tous les parents et tous les enfants accèdent normalement à la bonne éducation. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus partout au monde. Merci pour votre confiance, fidélité. Tant toujours vous avez dans Afrique Info, endroit où vous avez information en temps réel. C'est comme si vous avez un endroit où vous avez information se dérouler pour biso toko sarate, tout n'a repé sa vérité. Actualité obligé biso les lotos anaye, wananani artiste, musicien, chanteur, qu'on peut dire, l'aide du maître Patrick Bekam, naye tout sur la marambo belé, question d'actualité toyeba après Angola, tout moni comment Angola répondre. Et à part la production, monsieur Ezali Bandamboka, Kermesse Pezali, et ça va prester ou avant Niga a préparé toujours album et dernier tout santé orchestre, mais rien n'empêche tout ça là, ce que nous appelons question d'actualité où le s'est déroulé dans internet. Merci à visionnaire Afrique Info, merci à notre boss Frank Stemai et pourquoi pas à notre cordon Château où on a grâce à un bon monde à 100% star et on a toujours et je qui Malamo et à Montréal merveilleusement Pouya. Je viens de le dire, je suis avec Patrick Bekam, l'aide du maître. Si nous avons le même langage avec notre réalisateur, vous avez vu déjà Patrick Bekam très bien habillé, n'est habité à la Ranine. Bazalana papa a propre, mais on peut avoir Ezara inné qui peut-être pas vous appelez papa, c'est ça que j'ai dit. Bonjour l'aide du maître. Bonjour, merci. Bon. Oui, ça va par la grâce, nous avons battu là. Na moni kaka tango etani na moni obeti porte ngala chez ate c'est la famille ceux qui presse ayo ciao micro dans la droit de répondre. Oh elingi la que ba fan bana posa yo kayo ba mélomane bana posa yo kayo et surtout ba mon ami c'est na bango ya humble boy donc voilà chouchou génération quoi. Chouchou comme monsieur ba exami. Chouchou ya génération. Aujourd'hui moi Pesi ou bien yo momi pesi. Ba fan quand ba benga babi yo tena na génération na bino yo toi chouchou. Ouais, aux artistes mon na génération na bino. OK. Et là on a parmi ba artistes ba olinga. On a la polémique té, on a la problème té, on a battu nyonso. Chouchou génération. Merci beaucoup. Là, vous avez compris, je vous avais l'aide du maître. À Théorie sous Chouchou, il y a génération, il y a artistes et musiciens. Alors, bien, à préciser bien, il y a génération et ça nous fait toujours du bien d'être reconnaissant dans ça là et pourquoi pas la fanatique à Ocholoba. Et ça, c'est la toute première fois dans Afrique Info et moi pour abonner au News sur Batalo. En tout cas, abonner tout dans Afrique Info News. En tout cas, Bozala on a branché
et surtout bozala wana te ka pona ko commenter au finga pe sur artiste aleki bozala wana pe pona commenter bien pe ko encourager ka soki erreur ezali bo ko jarabiso ezala bien moni munoko oyo et beta rappel ibaku en tout cas merci bo s'abonner belé bozala wana bolandaka Afrique Info ya boss Frank Stemai voilà mutu na ngai et bien merci na batu bozala wana en tout cas on est ensemble. Donc voilà. Actualité nous oblige, comme je viens de le dire, tous en lelo, tous certains éclaircissements autoyo qui libanda na automon na ba image. Premièrement, l'aide du maître Angola est aussi angolais répondre. Mais pression na yota mona ki na Angola ba yambi obo. En tout cas, merci. Angola est aussi angolais répondre. Nazaki pe surprise sur yango. Ngana be kake na nazo cascade des ala kaka na ke Angola na ke sa promo ne na tambola album na ngai uta robima et EP na ngai uta robima to préparer d'album comme na ngoza histoire na EP bima ki uto kusala inane il na ba sele moment ba WhatsApp ba solution na ke ndaki pona ke sa promo mais na komi na Angola na kuti succès na Angola fois 10 à Kinshasa na kuti pena ke kuna ba yo kaka déjà ba nzembo dans na ye aussi la promo te mais na ye neto yemba na bango ba bazongo bazo bisanga bonga binga na ye to sa promo non yo yende ko yemba na biso ba ko moyembela banzembo la kendela ki des concerts la kendela ki concert il y a double junior et pas faire junior Amorine mais et saliki et comme qui 4 concerts un abeti des concerts fallait regarder qui n'a pas visa 10 jours et saliki Paolo Tudou le sénateur Aerob Mawana producteur Abino Bekam la lina beto pe na ba stade ko ba olinga yo la lina beto na stade nda betanga na terrain à Congolaise a betanga pe na stade ya Malia. En tout cas merci na batutu ba yaki wana ko soutenir Patrick Bekam na zangi vraiment eloko ya ko pesa bango na zongi ka merci pour ça na kabola bango mbongo et na ko katé en plus na mtambongo te na artiste musicien yango na ko remercier bango na 4 albums na histoire on a préparé na ko kata dédicace moko ya ko relancer pour honorer ba mélomane tout ma fanatique tu ya Luanda au bazaki wana pour ngai. Merci beaucoup to rappeler Patrick Bekam akende yemote amema ipe délégation ya presse oyo bazala ki wana pona ko prester ko laksa biso ba image et en tout cas ça la ki biso bien félicitations na yo ko reconnaître que presse pe zala kana pona bino pona ko laksa o bino bosalaka si en tout cas ngai ndeko na senga bino presse merci pour lelo oyo okoyemba poso kufa na chambre po malibanda faut presse na tango faut médier tango donc bino nde bozana pona ko ida biso pona ko komisa un message na biso pas fanatique. En tout cas merci na ba frère to na bango to na délégation à 25 personnes artistes na presse moi ta va composer mais merci na bango tout au bazaki na ngai presse o na kende na bango na o na kuta kuna na Angola. Merci beaucoup. Toya malamoko to loba wa Patrick Bekam après Angola tout moni ozongi sous studio ozo yemba et tout monde peut ba image circuler belé Patrick Bekam yo on dirait système pena ya ba calendrier ndé tout monde na ba page ya ba Facebook ba page ya mino ba artiste ya ba WhatsApp ba TikTok yo ni rezate bon ngai eza système ya bien mais il y a quelques frères au ba sala wana nga mabe ba ko ça ba date à 30 dates ça veut dire 3 moi maluba papa avec ka déjà en fait ngana ko kasko bongote ya ko ça na linga te monde na début boy na début carrière na linga te biloko za la mingi ya lokuta so na beta concert mo za la ya solo so na beta des concerts za la ya solo non za la ya lokuta c'est pas bien bah ils a bien qu'on lancer qu'on peut ça programme pourquoi n'a pas si on ça la promo tam sur n'est pas concerne tous les alaka il y a au bet les 25 et les 26 bon ça que na ça publicité tam sur les 25 après on lance les 25 na on lance les 26 et bon masiko ba production tam sur bon ma communication concerne les 20 mais dans les mêmes jours donc vaut mieux on lancer ma date voilà mais ça la rendre c'est la minka butu voilà va concerne c'est la butu donc fais à la vraie c'est bon mais ils allent ya lokuta ndete côté on est au bon ça côté on a ba bon ça mais il y a bien des bien il y a bien des à la bière ça n'engage que éducateur ramasse Patrick Bekam l'aide du maître
Baptiste Chouchoua génération. Chouchoua génération. Il y a génération ailleurs. Pour oui point de préciser. Pour bino bo voilà la façon la bino bo zula makambo. Vous avez la façon de nous artiste nous ba musicien. Là dans un problème pe na mingi te na ba. Tu assumes hein? Qu'on a un problème there. On a un problème Baptiste. Mais batu on a un problème na. Moyebi batu wana pe. Te wana na pété. Ah bon ndeli batu ba éviter ça un problème na ba. Mais na ya bon même na Bible. Donc tu veux que na mokili oyo ya mususu okozala oza na problème na ete malinga kote bazanga te na mokili mais ngai nazala na problème na motu te nazala bien na baartiste nyonso voilà nalingi na suka aussi sapena mingi na groupe mais tomeka mpe otuna une petite dernière question mpona tosala nde nalobaki analyse à papa baquestion d'actualité mosusu olelo eleka na internet bakermese eza ebele na Kinshasa ou na Congo on peut dire Patrick Bekam après Angola tozela yo bakermese kana mingi te tokeda na okanga opreste vraiment te bon après Angola na beti na otobeta aka na uti Angola na otobeta na première concert na beta na kermese ya Bandal na fongola kermese wenge na municipal fongola kango merci na bana to Bandal lo bayaki après wana na beti village Chantemba merci na ba mélomane na ba fanatique ya la bonne musique ko ba ko soutenir na Chantemba après wana nazo voyager lobby donc ende ki santu na kebeta na kermesse ki santu l'aide du maître la Mbouela village donc voilà bana to Mbouela village bolanda ngai Patrick Bekam azoana na to robeta na Mbouela village boya belé après wana tozongi awa to beta le 4 septembre na kermesse oya Ezen Invest wana Caribou na Caribou 50 ya Caribou Varité merci tobeta wana le 4 septembre donc mais avant wana na okata sous Brazzaville vite fait donc ebeta sous le 28 non qu'est-ce que sous ou bien mon problème te otunga ba date ya yo te okoma déjà to mona nyonso na tobetela yo yanga eza na bongo ya bongo so tali même banyo totala ba mona da pib na pesa o eza na obeta Mbouela village le 27 oyo c'est samedi na obeta la Mbouela village le 28 na obeta na Brazzaville. Après na zongi le 4 na beti a nani na kermesse wana ya Caribou wana na RTNC donc calendrier déjà voilà calendrier to wana o ezana nous signer wana à part ba date mususu eza to négocier mususu ba fouter da ma avance les na maintenant to lancer ngote mususu pe to tala na avance ba peste ko zongi ça après na ma ko pesa avance pour to se péter ko zongi ici maintenant to valider mais auto valider yango wana no 3 dates auto wana ngo na mois o dit OK pour to signer ça ba auto wana ngo le 27 le 28 na les 4 donc voilà. L'aide du maître, au l'équipe orchestre, mingi vraiment te. Auto yebi peno s'imposer. On a les gars orchestre. T'es na au peno s'imposer, puis na batu ba yebelio l'aide du maître Patrick Bekam. Ouais. On se le dit, c'est qui est vrai. Ouais. Au pénal les lots soy Eza Villanova. Light music Villanova. Ouais. Didier Lacoste. Mketonga. Na les gars pas venir sur Jésus des nuances. Faire rigolo. On a la chance te. Ouais. Yo pour les gars pas faire rigolo. Na la chance te. Bakata yo bien. Te bakata te. C'était quoi? Bakata te bon ngas ezalaka na yebi que Jésus des nuances arrive makambo te. Non, ils a rappel. Ils a makambo les kana déjà. Bazanga ina ba 2009. 2009 nazara kuna. On a pas light musique ça. Et ça là moi c'est ça. Pour la musique qui est 10 ans. Et voilà, celle 10 ans, 10 ans, on a arrivé par c'est ça. Celle qui est à la Taïkuna, nani président Ferra dans un problème moi on a mis qui à l'époque 2010. C'est comme ça porter monnaie. Et dans un moment où leke. Faito yemba. OK. Oh peut ba artiste belé ba yemba ka. Ngala na l'artiste pesa. Dans la studio pour basser ngambongo. Basser ngambongo pona yemba vrachavu. Na c'est ngambongo. Banakotanga te avion bazala n'importe quoi ezali na nani ba Vasco Mabia là où j'ai sali na Canada bana vie na pesa bato belé ba bozis manto ouais bana ba senga mbongo bazaka na boy na ka loba pona bebisa yo la rapoli pona bebisa réputation na bango eza premier jour où na misa ma mission na musique wana na studio yimo le padre azalati ndeza la to kodisika atindis kon instrument ya nini sopelanga maya Nestlé opangwisaka nga na nolemo nga ya butu nzoto eyokilekeleke sakana na kotasiko wana totandisiko mulongo boye na béchappé na pesi mbote béchappé ba rize ya gola tozaka pene belé
jus d'orange à cette époque. Jus d'orange. Jus d'orange. Chiquito Makin. Chiquito, tu as rappelé moi belé. Nani Jenny Atula. Je suis pena mulongo et comme pena ndeni ancien aussi président tanga bayemba bakoti si ba studio. Biso cheka mulongo na ba couloir boto zela benga biso comme pena ndeni yo combien. Le président Zate Tony a yembisa aux ans combien. À l'époque, tu n'as pas d'argent. À l'époque, on a chango. À l'époque, on avait des bazooka $50 dans la musique. Ok. On avait des bazooka $50 dans la musique. Il y a aussi bon kaba, so $50 na yo folia. Il y a des binde bakaba $50. Na taki na mbongo ngote. Ina la ngote, isalike. Mwana yembe zalate. Après wana ernze mbone bimi, bande sa succès. Bato ba yemba ki wana nde bakomi ko équipe de base. Allez, biso to yemba été, to komi négligé. Nde sala skoka na longa. Olemba na yo. Na longa nga bakoma ko sala makambu ya moko ya boye. Yo sala ki boye suspension, kende palais. Troublé moi esprit dans un peu. Pour la sala 2 ans na kata ko na yemba. Na jet set? Ouais, ça 2 ans. Na imba ka ba rap na ba concert na score de chanson na terre c'est ka bongo ndena yo longola qui n'est pas DJ Lacoste vraiment kuna na ke c'est vrai nous avons parfum d'hiver fils du roi parfum d'hiver tout ça parfum d'hiver tout ça mo belé Yannick Dindo tout ça mo belé ana ko mana ndi na yo yemba album wana c'est que bien na yo pesa nze moment temba wana ya este boy. OK. Peuple congolais à Messana na Kimia, unité nationale héritage à congolais. En 2011 wana c'est ba guerre et salama. Opposition na mazo te pesi na pesi nzembo na après na ta chance ba yimbi singa na nzembo ma poto ça album. Après excusez-moi maman. OK. Après wana yo sala ke comme na no Luka. Oh. Et Ozwate, c'est ça. Maestro Spao Salasco orchestre. Aga. Qu'est-ce que ça va gêner? Oh, voilà, elle est pour sa star. Nadia. Nadia, donc, quand on tigala, carrière n'a pas ça là. OK. Mais on a fréquenté, on a sali test, on a bien na avenue de l'église, na prison. Et na ma campagne plutôt, pas maestro. Sali test, on a besoin Haïti, ba imbisi nga tilelo. Voilà, là vous avez compris, ça nous fait toujours du bien d'être avec artistes et musiciens, je viens de le dire, chanteur Patrick Bekam, l'aide du maître. Merci à Weya Lipa, les 3 fois mobile depuis Turquie. Et pourquoi pas à Falon Chirlen et Longa, appel code. Et à Patricia Castagne, la française, depuis Paris. Merci à toi, à Déborah Foura la douce. Si nous parlons de Déborah Foura la douce, on voit Hélène Munganga. Je vous salue d'être avec Dieu. Merci Mbadinga. Patrick Bekam, lelo oyo toyebi ke no toloba yo za ka poli et oza oninga mingi koloba vérité oza mingi hypocrite des fois caméra na biso et to ana ba ndedo ba kia ba question d'actualité to ça te ba analyse par rapport à vous des artistes et musiciens na ba dire na bino moko oyo lelo bo remettre biso na télévision. Oumeli na 10 ans pe ya Villanova ozaki parmi ba anciens oyo dans 10 ans là grâce à 8 ans. 8 ans. Mais 8 ans c'est trop déjà plus que la moitié. Non, la moitié, c'est ça, je l'ai dit. Aux amoutons, yebi Villanova bien. Au Robert et la biso, comment vous avez vraiment la Villanova, Babasi, Bamibali, vous étiez comment? Là, tout ça qui bien. Ambiance. Ambiance, en fait, na bêta na orchestre, parce qu'on a tangeli. Mais tout ça qui na light musique, ok. Il y a qui famille, il y a qui famille. Et puis na famille à côté na yeba que musicien pe à cause na mbongo na somi pe malewa abengi pe ninga ya katolia na yebela nkuna na Villanova ki ovani pe na boye na somi pe na fufu na na bengi na filia to dameko to dame obi pe pe na damas na malewa malewa maana ni na conteneur wana na conteneur wana yebi mon ami chomi dangweli oyebi yango na yebi la malewa biso tuto le kala chomi yango na sima adada voilà biso tu bengi vani pe na boye obengi matera pe damas na pe 3 boules yo pe pondu bon yo pe badi yo pe pondu moka bakama na pe Thompson pour moi on a ya na te kaka Thompson pondu na makaya le là baksa na quiz so pena ko mo chape voilà à l'époque on a juste pour sur la cande à l'époque en fait na yo yeba bolingo wana
Au moins que bon répéter pendant que maestro outil pe supermarché, ayeli bino ba gâteau, ayeli bino ba boudin, ou na ona banana ende ni to da meko rap bande kala boda mepe. Fait na yo yebelango amour wana yebelango kuna. Et aki c'est la famille, to lingana, to tombola mouvement na biso ke liboso. Bolingo wana maestro laksa biso yango wana ça qui Villa Nova. Et ça qui light musique wana. Donc yango wana dans toute une ambiance donc voilà. Partout, na armée, na sport, partout qu'on peut dire. Lelo, aux amoutous et baki Villa Nova. La merveille, il y a une époque où bakutaki déjà. Au kutaki ba on bakutaki. Merveille na kutaye, bon to landa na biso. Landa naka. Na relation, on peut dire amoureux ou amoureuse. Merveille, azara moi ça na Villa Nova. Andengi bozala tangi ba musicien, azara moi ça na. Tito zaga. Tada moi ça me dit. Adada, je te salue, hein? Mon ami Adada. Adada Mobutu, après c'est Mobutu. Adada moi ça me dit. Adada moi ça me dit. Adada merveille il est là na abalate. Moi c'est trop dire, on peut dire nous des Congolais, nous disons toujours moi si mais né tout le barakaka, moi copine, moi ni tout. A copine ya ningi to yibana entre nous. Oyeba na mutu te. Ebe na mutu te ponga banda to badaki ko kanga makana place à répétition. La répétition. La vie privée, so ni nesili. Nga bazunga na ke na tamsu karezo nga tamsu ba master bazunga na ke donc juste dans notre bon dans plus ba famille na plus na musique so musique et sili na na ba camarade na nga to na sa nini bon tikala ko landela siko ba vie privée te bando sa na kuzu pour ki copine na ki copain ça ma plus ba kuzu tout ça tikala aux la penate ya ko na na informer sur yango ti voilà toi qui n'es pas en bref lelo oyo ozala wana ozaki pe mutu oyo ozako vanda na deuxième équipe ozako vanda na première équipe tant ozako tala misu ya Maestro Fabro misu ya merveille en tant que moi mobali ezali na eloko ezako lekela bango mibale na relation on peut dire que moi sina mobali ou bien ezali kaka ozako trouver bango kaka ba président na artiste star na ye c'était quoi Maestro Fabro na merveille ezaki nini ou ezalaka nini ndenge yo yebeli deva kape bato belé ba commenter ba omona ko lobaka vérité ba omona po loba lokuta po to loba na debia wa olingaka mingi vérité relation ya Maestro Fabro na merveille wa fona ba vérité misu dans ngai Patrick Beckham nde ba no mona Maestro l'œil du maître chouchou la génération na bango na mona ngo misu dans ngai et na mona nake père na fille na ye papa na mona na ye merveille les aki bongo donc les aki pena bongo donc merveille aki chef tani ya groupe ya ba danseuse ils aki juste papa na mona o nga miss na nga et ba na ko mona kaya o peto mona yo mo petango ke sa carrière solo na yo ozali banda mais yepeka koko yemba ba vidéo ba ni wana da petite na nga osakana ke petite na ya osakana te mara ko tali na pesi mbote yaza pena mutu na ngao to bana ko vanda sola na kati to na fanda pena boy to sola mais mara ndeni côté na bino na faut renforcer boya ponga linga ndule pena trop ngana ko vanda parce musique eza bana tongo ti butu na lembate mara côté na faut renforcer boya bango pe après lei nde boyemba na dike entelo wana banini awoyemba Pentela na komate. Yone za befo ma boy. Asitu biso na so la so chiluba. Anta no bena kwetu. To so la pe monde ni boy. Donc ala na petite palais. Na kata epe na ngai amour wana na laksa ngope. To sala nze moment na ye. Je connais. Et ya chiluba mariage. Nazaka nde regret za mukie po mara za ko musika aux États-Unis. Ngatika na ki na ba te comment to ko sa clip avant. Aux informer que lelo akompe na mwana boti. C'est vrai. Mais je te demande, je ne sais pas si je... Oh là 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 là. Mais maintenant, Kendaki, il y a un numéro à la cité, tu n'es pas comme on a société. Maintenant, pire, on a un normalement, il y a un changé de numéro. On a un numéro à Kuna. Normalement, il y a un numéro. On a un salangote, Mara. Na salangote, en tout cas, sur la boti, na habita boti, mon animal, c'est un bali. Tenga na tuna yo. Mara, félicitations. Mais azali na zemi oyebi. Na bana oyo kango. Na bana oyo kango ki azan zemi, machin. Na ibe pe kolose miti na ibe ki mukolo kaka mara kubota elongiana ego yebana so kana elongia ya nani so kana elongia nani atuka na ibe ki ada mulu babalu abota bana bien na ibe ki ero abota papa mobala cheze mi wana te
nayebi te mpo nano alakisi biso apresente biso ye na apresente biso ye te so apresente biso ye biso to banoko te banoko mara oncle ya bapeti ye so alakisi biso azaka lifondo na biso so eza te donc so eza te. Merci beaucoup Alex Intime na kata Washington, États-Unis d'Amérique wana en tout cas Zotala Biso, pourquoi pas mon vieux maître avocat Patrick Pamou, je te salue et nabi kozala batamayele et la bien pourquoi pas à notre cordon château grâce naye bon mon la qui dit merci mbadinga to ke non to kende wana. On revient lelo oyo ne notre loba wa to moni internet andwa obino ba misembo. Surtout moi je dirais que aujourd'hui vous avez toute possibilité ya ko zala na ba page na bino ko sala ba direct ya ko na ne to ba artiste na vie privée te bino mo ko bo lakisi biswango tant ozo ka lelo ou ne ozo mona poto na ebité na utindo to ndima kaka tant otala lelo na ba page o mona bato bazo loba ba internet bango mo pe ba Maïso Fabro mobali ya merveille ya oyaza collègue na yo bozaki na ye o lelo Maïso pas à marié tant ozo ka bato bazo lobebele et ba vidéo pe bato musu ba interpréter bazo bima ba témoin pe baza otanga pe ba kombola bango et ça londe ni ko yoka tant yo zalaki ozo mona te tino longwe mais lelo yoka ke Maïso mobali ya merveille na za la déci un peu OK na rota caméra voilà na zo za la déci un peu na comportement na biso ba congolais surtout OK lelo oyo bolingo po ekoma na miso bato il faut représenter il faut relaxer bato eloko ngane na boye chérie nanga so na laxer bato te bato baro yeba eti OK biso maestro l'acception déjà Terry Alino maman na Jésus na Brian faut pas embela nzembo mère doublé embela banzembo na comprendre lelo kiza lango kutu yaka ba fan ya mité mama be peza na ba artiste na biso kaka congolais de to sala boye moni en fait tozolingana raté entre nous comme exemple il fallait pour balancer à obeta na nini à obeta na stade tala ba problème eluki héritier watanda balancer à obeta na stade tala ba problème eluki donc en fait entre nous tozolingana to moi meke muto ata musicien te malingi musicien te OK siko soki biso moko to sungana raté pona na sunga muninga maestro déjà aza père de famille OK ko tisana makambo wana ke yé mutata papa ya mwana oso asa nini normalement maestro aza mobali so yo oui ça nga ma passe pourquoi na mobali peti c'est ça ça nga ma passe nata siko elora bongo c'est comme na mato ya mère à palais créer ba merde maestro a un problème il y a équipe na fa tonga yango c'est ça aussi quelques frères quelques sœurs baza souster il faut regagner équipe faut album ya groupe na merci en tout cas ko mamba bongo déjà il ça plaisir te mais ngana tika lo mona pe mutalobi bongo te wa to ba bongo yebi te so yo yebi nanya lobi ke papa mona na ya merveille za nini mais merveille moko atika lo l'accepte pe non je dis pas que papa ya mwana balobi mobile pour jusque là tu viens de le dire que papa ya mwana na yebanité c'est ça to lobi te ke kozala mobala muto za papa ya mwana oza muto yebi merveille très bien oyebi pe papa na yo oyo lo apeso l'aide du maître ouais l'aide du maître Patrick, obi ke tango na lobi bo na raisonner moko bochango na bébé buchi wa nze mwana za titre no za ni bocha est-ce que pesa biso mo extrait wana ka magaza mobali kolelisa mwasi na bambata te kasi nguya ya kobimisa ye maya miso ya sentima maweza ye mawe meminga nzoto tera kikereza ngalbi trekasi machango esilaka Engweza nini yango esilaka te konyokola kaka ngai komonisa pasi pe kaka ngai yo bekame mabala boye esilaka la yokela ngata mawai Erike Binda Chuvas mango ina leli buchavia Nangozaki nga bolingo ezalaki sukali Elozoka bani mon bébé yoko mo néglige ngai Bruga bolingo nyokolaka moto yo linge Ah, l'aide du maître, ouais, là, vous avez compris, c'est toujours en tout cas, côté wana, vraiment désolé na habité, les négolo pas na makambo ya merveille. Ada ser na biso ça peut finaler. OK. Côté plus na makambo musique, boso mobala ngana musicien te. Ça ça na mutu mususu boye. Bobo risquer moi na batu, ba comme atala moi na mobala na so ba bote na tabe. Ke bako. Elle exemple ngane na boy chérie moi za ina isko to kabani
azu Johnny Mswachi Pezemi par exemple allez bah comme c'est comme qui azaki masa Beckham Johnny pas comme notana ke ba logo te outi na kuna pas Beckham déjà ba risque pour protéger serre Kotazali yende mutawe c'est la vérité le quoi lobi ka bota a félicitations na ye na yebi ke elonga mwana bakosa monter relax ko mona ka mwana ye moko pe ko expliquer biso un jour ouais papa mwana relax biso ye et surtout ye na yebi ka dam ta snap ta ba nini to relax biso kaka azape na ba abonné belé na ba TikTok na ye voilà dans tout mona kaka voilà lelo auto c'était héritier Watanabe o azota la biso kotala niveau on peut dire ba injure et commis na niveau ya ba page na bino ba artiste o koto ya lobi Maestro Fabre lobi pour héritier Watanabe koto bo héritier Watanabe azo répondre en tant que on peut dire en tant que artiste en tant que mwana mobali. Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui Patrick Beckham l'aide du maître à Maestro Fabre o ya zotala yo en direct na petite minute en France ou na États-Unis et na héritier Watanabe o lelo bango mbale baza artiste musicien on peut dire des éducateurs de masse o lelo ba dire na bango et koti ba tebele na ba ranking et koti pe ba tebele na ba on peut dire ba analyse belé pour ba komi ko la sabiso ke balingani lisusu te ndenge bazaki liboso Patrick Beckham yo lelo pour comme président o déjà bana bango to bazana bana na ba groupe. Qu'est-ce que tu peux dire ba otanga bon là il est artiste là il na volo baka ke en tant que villageois aussi. Ok. Nga nazwaka maestro papa nanga. Nazwaka pe héritier père nanga. Ok. Dans sens nini ba aussi pas koko na biso le roi de la forêt. Le roi de la forêt. Dans maestro koko na biso le roi de la forêt. Dans bango balwa ba papa. Donc côté Bazali eza ke natikali ko yo kate Goga lobi kana problème ya maestro. Ok. Maestro pe natika otala interview moko ta micro ezali makambo nini babanda ba wana o azane micro te ya lobi na zo yemba na nini na ba concert nous avons des images. Voilà, il y en a qui ont un article qui est là mais nous avons capé la rumeur, nous avons la page ne pas comme n'importe quoi. Voilà, nous avons pas problème on a problème en fait dans ton orchestre. OK. Notre orchestre, dans la première album on a plus focalisé dans yango. Bah ma monsieur les news n'a évité que quand distraction. OK. Et comme pas problème ningi ba monsieur tout le monde le artiste monsieur ba benga ba fan. Moni nazo lingate comme makamba bongo pana nga. Wala ndo landela, artiste bengani fa ndo landela. Nazo yo kabarimer. OK. Kaza ba rimer karaba. Yo kaki artiste mo landa bengani fanatique. Fanatique ba bengana kaite, fanatique ala roi. Dans fan dem tali mta sala ke. OK, c'est ça là. Succès kasi ni succès eza mon pépé. Mon pépé wala eza nini? Osale loko e komi na mato ya bato. Bato ngo bango na ndeto bengana. OK. Bato ngo ndeto kangisa. Bato ngo ndeto betaka. Donc c'est pas bon nazo donc bango baza ba père na biso na yebi ke côté bali premier té biso nde ba fan nde to créer ba merde wana ba côté bali so ba koyo kata conseil alifante na ba olay ba doser pas calmer hémorragie wana et ça bien donc voilà pour miel de son auto confirmer biso na Africa Info na plateau à boss na biso France Temai wa recevoir qui alobi héritier Watanabe Maestro Fabre bazo wela merveille baloba na biso vérité. Qu'est-ce que tu peux dire comme message na oazape patron ou visionnaire on peut dire il y a les abeilles de miel de son ou ya zotalo miel de son ou ba dire na yepé confirmer ranking na bango et pas bateau ba yebi pour miel a yebi héritier a yebi pe Maestro Fabre et yo po yebi miel de son. On a le bagarre qui miel de son à grand garçon, à la président dans le groupe naïf. Les abeilles les abeilles ko bimisa ba propos ya bongo. Na yebi te so kala marié. Na to na yebi te so kala responsable. Ko bimisa ba propos ya bongo. Ce qui se ko ba komeli na niveau ya justice ala que ça ba préva makamozo. Auzala est-ce que ça prêt au lac ça. OK. Et ça ma msusu ba télé auto sala o et Matsarabiso et Kitarabiso. Dans ce que ça la likamou na télé, il faut bien contrôler, il faut tout ça la ngoté pour na babese. Gloire à Dieu pour génération ba biso mikolo peut okanisa na minité. Ou ya na maboka vera mbondo sali bon. Ko fait le midi. Et au marché central. Putain la parquet. Ambassadeur. Ambassadeur.
Bossa Mboka. Bossa Mboka. Yo beaucoup tardé la justice. En fait, déjà, Eraboué, moi, si il y a mon tour à Temberité, avec un dabo, on va épicier dans mon anazaboué. Ou l'accent sur vos prêts. Puis, tu as lobby, on a rose à tel. Mon côté, comme un sur le lobby, bon. Ça dit que on va comme mal à l'aise. Bon, oui, il faut pas prévoir ça là. Il faut pas prévoir ça là. Il faut qu'on la qui c'est ce qu'on va prévoir là que ça que ma camoana sur eux. Ouais, on la vidéo, le bagage na kosaki, zaki nini. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, j'ai pas aimé. Non, tu n'as pas aimé. Na CP na noté, tant que grand garçon, ko ma camoufle faut lobali camoufle ça na ba preuve. Il faut na ba nini et surtout la fille a merveille a danseuse avec na kata groupe. Et c'est pas bon, ils sonnaient pena bien té, sonnaient bien té. Donc soit ko ba simana bi ke ako bomisa. Ako ça subeta lo beauté. Bon, quand pour maestro pas dans mon tout ça là. Maintenant na tembe pe na mona atika ni maman susu. Mais normal même en baboy. Yo l'accent après va. Faut l'accent après. Tu vas au petit boy. Au l'accent après va. Donc comment on a ni faut l'accent après. Bobi. Comme l'esprit wana. Tu as pas esprit on a mais bon se déranger foyer na par exemple. Se déranger. C'est ça aussi. Écoutaka. Le moral artiste a chouchou faut pas bon de la bébé. Ce qui moral est koufi et moi bien té. Voilà. Voilà, là vous avez compris. En tout cas, Nazana responsable, vous sentez façon à réfléchir. Merci à Noëlla, la tigresse, au Lula de Talabiso. Et merci d'être avec nous. Et je reviens Patrick, l'aide du maître. Et ça l'est bien l'introduction déjà. Tant on bête une histoire, bozako tamalewa, bozako lia, kumbo liboso tanga kiwana, ya igbi na filé, au Lula séjour malam na nabi ki na Angola wana, ou azo Talabiso. Lelo. Tant ozotala ig bina filé oyo yebaka na ig bina filé oyo ya lelo. Il y a une différence? Il y a makasi. Côté positif et côté négatif pour na Patrick Bekam pour ig bina filé. Côté positif, na yebaki ala mo malamu. OK. Avec moi malamu. Album na libosa salaki. OK. Ils ont succès. Na kin awa. Il y a ma casse pour la politesse et surtout biso à Patrick Bekam la première bateau on a fait les promotions j'ai aidé dans la promotion on a banze mon émission na soutenir on fait un concert moro kenda rapper kenda na répéter concert mais ma kaoté bon là en tout cas là on a tenté à l'époque na qui peut moins chargé dans ma cambo de OK et dans tout cas là on a tenté yako zala ma cambo na tout ya ba frère mususu côté wana ezaki vraiment bien. Côté négativité ezaki nenga comme finga ekitisiye. OK. Succès ezaki nango boso yango tazango souci ko. Donc ce que ezaka conseil ezaki faut akitisa tona ya tona ya kanda ya benjir ya bakanda na yebikaza mutu. Ah, mutu biso tu mambo les abiso pe mais pour protéger carrière na on a ce qu'on a soigné en tant que frère. OK. Oh to la ba mbetu moko to la ba chambre moko nangola wa yasuka wa ava alongwa to zaki mbetu moko chambre moko kota zali a zala penza na respect à papa wa botier. Musicalement maestro Fabregas c'est très important. Aza appelle à respect à ma fan. Natagi vidéo na mo bouge pas aimé. Là tu parles ça trop pour les fans. Voilà, azo benga na fanatique na concert. A benga na koya kate la musique na ngai c'est pas bon. Être lance la musique, il y a des fanatiques qui intel ba koya otala yo. Et ba koya otala yo. Donc pour protéger carrière na quand ils a conseil gratos. Tant que frère à doser na quel côté me soit le baquet. On a l'art fort avec le maestro. Allez, est-ce que c'est là pardon. On a un bon fort, on a l'art fort, des fois coûté. Donc, payer budget, payer mambo tout. Plaisir, il y a trop. Et là, qui est boula salaki et foutier. Ce que ça, biso de style je viens. On a à doser, à ça à concentrer dans le boulot et ça l'a bien.
réalisateur a aidé biso déjà tout le monde. Tant que tu image oyo. Igbi na fila la mukina tongo. Ibrator, wana mituke. Ibrator, Maestro Fabro, mituka opesa kombo ya ba collègue ni musicien, na kombo ya président na yi place azalaka. Tant que tu ba image oyo sala ko ndeni. Sala nga pasi. Sala nga pasi. Na total ngo lala na taki on na entre Dubaï to Turquie boy. OK. Na akine bref car na batama bani na sama mam sous privé. Na zui vidéo en tout cas Chokakio. Na tala siko na misa mikolo. OK. Na misa mikolo. Ah. Yo tala misa mikolo. Na misa mikolo tout ça. Ouais. Tala on a misa mikolo na bi faux. Faux. Des arts. Mon ba frère baza ya beti na limite beti na ba orchestre belende nga beti na mon orchestre. Ya na tamboli ye orchestre na beti o yembi mama ba toyoki za Villa Nova. OK. Pour na César et pas le César Loboko pe époque wana on dit ba kota pe na studio te hein. Voilà. Bato ba mama na te. Mais biso pene la question que quelques fans ya faire rigola ba yebinga. Quelques fans ya Didi la Costa ba yebinga eza ki anda beta. OK. Ba archive eza. Voilà, ba archive eza li. Mais na Gamboul moi maya tana c'est OK. Atana c'est beta na nzete. So va continuer. C'est quoi confirmation moi ba te belé ba ba jouer pas na yo pas les du maître. Oyebi ou o confirmer biso. Maestro Fabra bimina ndako aza ovana na ma campagne. Obi oko confirmer biso lelo Maestro Fabro abimi na ndako oyo aza ovana na ma campagne place yo côté la orchestre ou bien azaka na kata ndako wana wana na habité ça fait ça 18 mois temps 18 mois temps na père tozo sur la pendate à part félicitations père apesa ngai na ngape na c'est plein la concert abeta na États-Unis auto soleil dernièrement wana c'est belé mais c'est vie privée retour na ye abimi na palin ou pas wana na habité. Mais entre nous les Congolais, je dis quand même au Maestro Ali. OK. Ceux qui sont modèles pour na mikili, pour na moi sinaï comme un petit. Boni na Kinshasa. Donc d'un côté Père Ali na maman na rola nanté, pas village pe balanda bonate. To moni concert oyo ba ola sabi soir. Igbi na filé na Angola na podium. Fabrice Bilamba na Matete na Banda na nini tout ça ndaka ma campagne. Babimisi tango tala Igbi na fili ninga zo yemba boye azobeta histoire ya Maestro Fabro ke babimisa ndako place au vendre ezate soka ya revanda wapi et salon ndeni bino moko boza bana obo bibina test na ye et ça va bien te et ça va bien te pena on a pena ninga bo moto boye et ça va bien te moni ngasko na otala obi ngana otala regret ngalo na tana regret o sakana te na otala te o ya zalelo. OK. Nota la seconde tozalaki nata seconde père na vanda boye avec surtout ba conseil kende la boye bekam yo faut ça la boye filer faut ça la boye nota la ne nota sko nota la moni nota le passé ko so nota le passé ndenge père na ça la pour na futur na biso pour ma conseil ndo pesa biso ko yembisa ndo pesa biso ba album ba vocaux ba nzembo ba yemanga na nzembo te pour na c'est ça l'époque ezalaki poto koma auto komi lelo. OK. C'est quoi ko futa e auto futa e regret nango ya ngwana. Natala émission mo à l'obal yepa na ele linge ya la va monter. Ba mwa bilamba ke ba mema bilamba na yepa nganga tango yolo ba maboye salon de nini. Bilamba ya bina filé que Maestro memaka ça te fait comment de dire que ça devant les gens comme ça? Non. Oui, dis merci. Poto koma auto komi. Eza Maestro mtanda lo bato koma. OK, prophète. Azo pemno ba komboka la boss. Voilà. Peso ba ko. Na ko so ba nozonga. Yeso ta ba nozonga libanga nde Maestro na do bakaye bina filé boss. Full boss. Ay ba ka koma bongo. Maestro na benga Patrick Beckham. Ay ba ke noza Patrick Beckham o alelo. Plein du maître. Ana benga en fait 10 match pas à la kiwana acoustique chef. En fait si on a makambo bongo ayebaki ke Thierry Mugler chanteur par excellence. Ayebaki ke to koma bon. 6 étoiles on y a commencé on a changé. Ayebaki sur 7 étoiles 7e. Materazi na Congo central na yebi ki na peso mbote 8 minutes place oza. En fait
À quel concours central? Azan concours central na Jordan Kambala, je vous salue. Voilà, quel est ta concert non? On dit à la production moi kuna. Voilà, félicitations et courage. Okay. En fait, côté Toali, maestro, aeba kike. Pour voilà là parce que par ba concert ba no pesa biso bekam. Faut qu'on travaille dire pour lobby. Comme passe beau travail sur des beaux travail. C'est ça. Il faut que bosser, il faut qu'on travaille. Pour les lots, travail on a ça la Villanova, on a ça la sur les lots. La Villanova on a ça l'affrontement entre Bekam na avocat la makasi pour les clientèles. Bekam passe à les lots, na commence ko na ko taper na distraction na minza mabe na wa bateke na minza mabe. Pour me diriger ngazati. Na comment on gérer. Mais ceux qui n'ont travaillé bien à l'époque, les lots n'ont pas comment gérer. Pour naïba qui déjà qui basala nzembo awa posuka awa, voko basala ngwa basala awa. Pe maestro na sabiso Bekam vrai musicien so yembi ndeba yoki obo faut carte. Faut carte bien. Faut charisme dans la carte. Ko tambola trop. Pour yo poso kemba fort na mama bakar. Fort. Ba masanu boya na bakar déjà wala déjà vers ba bina filé banane ba ibrato boya dans la bakar yo zo tala bangoka. Laurent Tagalwan Palezika. Mais nzamba sungaki eumela epe mingi te na vena nga bakar déjà. Nga na bakar na elle a sa vocal à Kintima, album du groupe. Na za nzembo te, mais elle a sa vocal wana. Ils en a bateau ba sombelanga ba voiture, ba kelanga mawa. Villanova. Ba kelanga mawa, ba pelanga ba carte. Tenga la Villanova tu na sombelanga carte. Na Villanova ba sombelanga, ba ta moto ba sombelanga kuna te. Nga pena naza mwana oyo ba lakisi pena ndeni ya osa musala. Donc naza parmi bana oyo nakutani pena na kutana chance nzembo te. Nakutana na ma gloire à Dieu nzamba sunga na dernière ngonga ba pesa na chance ya carrière. Donc voilà, nzamba belle et pourquoi. Donc côté wana nana ba ko nini mastercard acha na se. Pour iga acha na se, acha vraiment na se, acha pena na se. Acha na se. Okolega mukolo na bilamba mais keba na kitaba te. Acha na se lelo oyo ata fingi ya sisa finga mbunzu na ye e comme Fabregas. Okobana bongane na boy ata na bunga neni mbunzu oyo e comme maestro. Ça c'est vrai. Pour bato atala ke autakia awa no apesa biso chance à lumière point la seule maestro kota ki si pona biso c'est que asala ki bolam pona biso soit que n'est pas pasteur pour biso to koma boy c'est que azoi ta ya kokota esprit ya kolinga biso poto koma boy oto ko fute yango te oto ko fute ndenge ma maestro ba futa o ranson so vandi wabiki to sa fierita o ranson ta biso futo ara to sa fierita Villanova fierita maestro la obiso to ko sala yango na ata to na banda kuna biso to sa mam na biso mais to ko sa ta bongo ou soit to lo barata te que les cabons tous les arts c'est pas bon on a compris ça comme conseil oh le peu vous avez exemplaire rebellé en dehors il y a ndeto le baka wengi 4 wengi musique 4x4 si mutu azana bani belé na musicalement c'est Weranson et comme na wengi musique à maison même mutu abimisi bani belé peut ba presser les lots c'est Maïso Fabro. En tout cas là on est fiers de vous. Merci. Et je dirais que les lots na ebi ke ba tu belé to ba tali wa bien Dieu merci mbadinga so atonier que so anate Montréal Château le baka mbadinga émission on sait que tu travailles en bien té les lots tout le monde a qui départ il y a light music na Europe l'aide du maître Ozaki wana Ozaki invité Ozaki moto dozo sa carrière solo na yo ou voit même Ozaki na producteur ou Ozaki kaka yemoko président na yo ouais mais maki na France ouais premièrement tant que na France wana au commis na Paris première fois na yo hôtel pena et le succès ne se biso tout ça là qui na light music tokenda ki te ben na longwe light music dans sa carrière solo na light music na na meminga kaka patron na ngisala ko nonde c'est un plaisir yango moni nazolo bake ndeti nga bon et là moi passe na bungela maestro ya moi passe voilà meleke belé voilà mpena ya moi trop wana vraiment so na sala yango na tango na mela ekuti na pourquoi so kuti sili fona sa caméra na s'excuser pour maestro Alexandre Morwana ya ka produire yo et nga monter na la belle wanted musique ba Baudelaire Lutete Bazali ba artiste belé Bazali beaucoup de gens ouais mais ngai nana parmi oyoke Alexandre Bekam
nakomema mikili amemi nga mpe mikili ofuti mpe elo te mpe mikili non nafuta rien nafuta rien amemanga mikili nafuta rien voilà nakomi mpe nakomi mikili bapesi nga passeport na nga mpo nga akenda na Air France fana akenda Bruxelles Airline nakomi na aéroport bayesingaki visa na nga azali nango mwana tuke na Bruxelles te billet bebi nasombi Air France sur place basombi nga Air France sur place tozalaka na ye tosala vol moko nayebi bozalaka na place VIP voilà na business class business toke mpe wana toke tokomi mpe mikili nde ezalaka kaka bapesi nga passeport na nga bekam kende sa makambo na yo soki oza na mposa na biso bapesi nga baprogramme ya barépétition beti bato ndenge kaka ezalaka en tout cas elekaki bien merci na maestro voilà elekaki bien elekaki bien lelo après wana tomoni bato ebele oyo bakendaka mais l'aide du maître okende Europe te okende France te lelo towana tobiki bacongolais ou bacongolais oyo baa na France minute oyo baolinga bamona l'aide du maître avant album na bango ya baa na besoin omono okeka yo moko mpena ondeni okete bana bamema yo okeka po obia baturquie banini ozokende banini comment Dubaï, Turquie, Dubaï, okende Bangola. En fait, naza nde penza na posa ke mikili. Comment ça? Moni mikili nde za wana. Via mikili la pasi ko lekande ko toza na kinda. OK. Faut loger yo. Faut business class. Après on se comme il faut lire et surtout nde tunga bona na famille na mikili. OK. Faut t'informer déjà. OK. Donc, ma maman a tout. Et c'est un cas. Organisé pour calculer. On est responsable. Donc, on a voyagé quand on a sentiment. Mais pour t'informer, on a aussi 6 albums. On a 6 albums. Ok, yo mon ben orchestre. Si Dieu élevé, on a quelques frères. Ceux qui ont été en Moko, on a la science, on a blogué ici. Nakendanga mikili. Nakendanga mikili. Nakendanga mikili sans problème. Akokende mikili sans problème. Nga naluka mwana ministre, naluka mwana président. Soki namoni ke yindi balimba kandanga visa na benga père prêtre. Yindi. Ya la facilité mambwana. Maestro na facilité bilo wana. Ba visa bani tout ça là. Kaka mikili tokenda ba pimela ba visa belé mais biso to za visa. En fait ngai na problème à mikili. OK. Wana na clair, na clair, ngai bekam, comme mikili na zana nga na ngote. OK. Na ngote ya ko au moins ba sans plaque eza ba car c'est ça dans monde pena ba plaque ya on habite seul na posa ko mikili. Ya ba bongo na ko tekaka moko, car moko. OK. Na kenanga. Na zana posa te. Ya na sokoli mai na nga pena na bimisi mbongo mo ebele tam sur $10,000. On a que Mikilia, na bengi Jires Nzeza masala ngai to na bengi JM Boda. Ya na zeo sala coproduction na Mikili. Bon ça l'a fait bon bino. Si. Il y a des gens artistes et musiciens ça là. Surtout biso na mama ça auto ça aventure mikolo. Et ça ma fort. OK bien Mikili pour sa coproduction. OK. Ba mona OK. Non lingana bano kosa te siko. Nga bani na nga na bébé na ndule na sombe lamba otie na nini prix nango la sandi osomba yo sala ngote. Tu n'as pas besoin de ça? Na besoin na ngote siko. Na na zumbo osomba lamba ngote. Oh, kosa bongo erone. Merci beaucoup, nous sommes arrivés. Na kosa bongo nini. Nga na no sala ngo, na sala ngo ya solo pour t'informer. Ouais. Boza prudent. Bayaya obo sala ba aventure bongo, ba master, to ba président obo sala ba bongo. Bato bo sala na ba jabongo. Ndetanga na ba voice ya makambo bosala ya bakenda bosali facture ya lokuta pona ko filmer ba filmer na suka nango bosani ke batango pe basola na bato mususu boza souple bato bo koti na genre wana génération na bino yoka kaka bato to koti na ba genre sala bongo bokena magasin au foutilar bosali facture ya lokuta bobeti ba bord après lobe bokezo na magasin bosali bo louer boza souple. Ndeti nga bona na gentil na chombo na ba voice na bino. OK. J'ai des vidéos aussi. Et nous sommes moko tembale ko. Si ça tembe yo le ba vérité.
Merci. Boza cas souple. Ouais. Que baba filmer. Pas souple. Et surtout ba risque comique yo sali. Yo artiste congolais. OK. OK na maison ya Versace so ki soni to so bilamo filmer Versace yebi yo te. O ça ba publicité ya buzoba. En fait, c'est ça. So na mona bon na organisation na nzembo ya père na maestro. Nga motali boso na lata Versace du 26 liboso ba congolais nyonso. Nga motali boso na lata Versace. Donc na maison Versace ba yebi na bango yo te. Bede la biso ne mindole. C'est que la biso. Likamba bonga yo. En fait, tout ça ndule. Tout ça plaisir. On va ni boyer maison moi luka yo ça publicité. Ça bien. Yo misa la publicité libela. Bako oko risquer mko ba comme na posa na yo. Bazuka vidéo ça là liboso ba chewa na ba chewa poster na bango fele tu dois gagner quoi. Merci. Donc, on a un message. Donc, faut me écouter OK no pays na on filmer te. On la tikaka. Qui est filmé au Laxabon et au Mamisa quartier. Merci Odile Manzaka, moi c'est Nzambe du CPI. Odile Manzaka, moi c'est Nzambe. Odile, on est Patrick Beckham, l'aide du maître. Il y a beaucoup de le roi de la forêt, ça vous jeter. L'aide du maître. Si. Mais puis délégation Angola Mbalo Okende. Normalement, si tout va bien, on va lancer sous date ça. Na ozonga susu. Bon d'ailleurs que ozonga, on a connu pas Okende. Angola on fona kene ce qu'on a côté ba province, na kene na beta. Après wana si tout va bien si Dieu levé, ba na Turquie. OK. To sola on kaka. Après wana to lancer kanga na pesa na ba date to na cité. Nous sommes arrivés précisément à la fin. Un dernier message, le dernier mot pour les internautes, les fanatiques. Il y a bonne musique précisément. Il y a l'aide du maître. En tout cas, chancer tout. Surtout il y a l'aide du maître. Garçon d'avenir tout. Au balingaka Patrick Beckham. Au balingaka artiste na bango azara trop simple. Azara playboy na bango. En tout cas, tu perdre page Facebook na biso. Oh il a Patrick Beckham officiel. Abonné na tout. Boke vous abonner na page na sika Patrick Beckham Lay boke vous abonner na page na Facebook na Instagram toujours Patrick Beckham officiel TikTok Patrick Beckham boke vous abonner na chaîne YouTube na Patrick Beckham TV pona ko yoka ba projet na tout banzembo na tout bande na bandi carrière banzembo na ezala ka na chaîne YouTube na Patrick Beckham TV là et quand est-ce qu'on a la plateforme et tout à partir déjà les 29 les 30 si Dieu levé bozo mona banzembo tout na ba plateforme ya bokende bo somba bo beta Patrick Beckham lelo o génération pour eux à la grand phobie no bo chabiso poa na posa soutien na bino là tu as studio to préparer ce générique aux obima si tout va bien mois prochain to pesa la date ya sortie officielle ya générique na biso o to sala au moni biso ya biso photo de ça fait c'est ça aussi to présenter ce ko ba animateur na biso pe ba mona bango yo pesa ba animateur ba critère ngai yo moko boaka obe bango boya na bakina ba non ba boaka nga pe na baksa 1+ Pierre na ngai ndezala kaka donc voilà merci na batutu oyo bazola na biso partout dans le monde merci na mon vieux ambassadeur Mwamba merci na Marcelo Cavanda merci na Nel Kamboui +10 merci na grand prêtre Jean-Marie Lukulas merci na Yadema merci na grand prêtre KMB Chantemba le boss des boss merci na Edo Muzamba l'intouchable Papi Sapo chef de ville na Gelor Kisoka Air Force merci na Toms Mata Infrarouge Nathan Londe merci na Master Tout ma Oba Holanda Patrick Beckham va soutenir partout dans le monde président Emmanuel Mambo Pesa Makambo na Dati Dantistar na pesi ba mbote na ngai na baza na belea na pesi na ba Dadi Mavungule na Andy Lubaki baza ebele na Emezola bato tuka balinga Patrick Beckham on est ensemble na tiki bino so momoni ke na les bino bo eskizenga kaka na frère na bino bo comprendre que naka na inane aux leader derrière pe ko zala bon bato balinga beta Patrick l'aide du maître numéro contact ba reçoit oui bato balinga ba beta na ba concert déjà na numéro ezaka affiché na nini émission bako benga yo ikane ko ngai ko samna pesa numéro na ero mobulu merci beaucoup vous êtes ba komeli ngai na ba page na nga mona zaka wana na répondaka
Et mon akota na répondaka, malgré ma manager peut bazar quand même pour répondaka. Donc voilà, merci. Quelle idée comme son Voilà, là vous avez compris, on est toujours avec lui, l'aide du maître Patrick Bekam. En tout cas, ça nous fait toujours de bien d'être considéré et pas artiste musicien ou mon introduction Aibi Valérie à presse, bref, à déplacer à la presse. Merci beaucoup, vous abonnez et belé na Africa Info, vous remerciez Mingi, so mon récite à 100% star. Merci à notre cordon, je viens de le dire, Château Naïndé à Chapoté Maramounion, pourquoi pas à Merveille Mampouya et à notre boss France Temaï. Merci, merci. On se retrouve au prochain numéro Together. École chrétienne Le Rocher, déjà bafongoli ba porte na bango pour na ba inscription 2022-2023 na ba direction na bango nyonso. École chrétienne Le Rocher, ezali cadre agréable pe dynamique pour na bon encadrement na bana na biso. Eza na section lokola, crèche pour na bana ya moins de 2 ans, maternelle de 3 à 5 ans, et éducation de base de 6 à 13 ans, na filière francophone pe anglophone. Awa, basalelaka programme national enrichi pe amélioration na matériel didactique oyo isingeli. Eza parmi ba meilleure école na Afrique mobimba. Direction générale Ezwami na commune ya Limete, 10e rue industrielle 22C. Nous sommes là en partenariat avec le ministère français de l'Éducation qui a apprécié la qualité de notre enseignement et qui veut maintenant nous intégrer dans les écoles consulaires de la France. Notez bien, inscription Ezaya Ofele. Au niveau des inscriptions de la nouvelle année scolaire 2022-2023, la différence est que nos inscriptions sont totalement gratuites. Elles sont gratuites, pourquoi? Parce que nous tenons à ce que tous les parents et tous les enfants accèdent normalement à la bonne éducation. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura.